Mbote na bandeko balandi nyonso le jour J bandeko na ngai masolo ekomi ya koyinda lobi vendredi bandeko na ngai ekozala somo na kati na stade de martyr to bengi stade ya Kamanyola. Bandeko na ngai boyebe ke lobi ezali bongo match munene kobeta na kati ya Congo. Léopard oya biso Léopard ya Mobutu, Léopard ya président Kasavubu, Léopard ya Lumumba, Léopard ya Mfumu Kimbangu. Bandeko na ngai lobi biso nyonso bana ya Congo tokumisa ya biso Léopard na biso bakobeta lobi ndembo ya kosakana te pamba te Maroc ezali nsaka ve lobi ekozala somo na kati ya stade de martyr. Bakongolais lelo ezali jeudi tosambela makasi bakoko na biso bapesa biso mokongo te bapesa Léopard na biso chance pamba te biso bato ya liboso tofongolaka nzela na kati na kobeta coupe du monde po te bayindo biso ba noir toyeba ke bayeba biso pe na mokili ke biso pe ba noir toyebi bale pamba te bale ewute epai na biso banglais bayiba na bango koyiba mais biso ba noir bato tosala bale tokangi matiti ba papier tolingi yango basinga nde bale ekosalama banyama o basalaki ballon so botali yango malamu euta na Afrique donc bale euta epai na biso yango biso ba congolais o tobengi Zaïre Congo Zaïre o efongolaki nzela na 1974 na 74 awa na Allemagne. Léopard o efongolaka nzela lelo tozomona ba Sénégal bazosala fierté Afrique mais bango nyonso tu bakanisaka bayebi ke ya solo Léopard ezali équipe moko ya kosakana nango te. Même Égypte eyebi ke ya solo Léopard eze loko moko ya makasi na ndenge ya kosakana te. Donc bandeko na ngai lobi vendredi biso nyonso tous les Congolais bandeko na ngai ba mama ba papa bana biso nyonso tu tokumisa Léopard po coupe du monde ezali koya na mboka ya Dubai na Dakar pardon na Qatar bandeko na ngai biso nyonso tu Léopard na biso pe ekende kuna e représenter et l'accès solo tant baza komona Léopard bandeko bango nyonso bakolobaka solo tala bato liboso oyo bafongolaka nzela ya kobeta bale na baafricain oyo basalaka ouverture ya banoir mpona likambo etali bale Léopard bakobeta bale lobi match ale ezali lobi bandeko na ngai me kasi ya solo bandeko na ngai kaka na Kinshasa bato nyonso bazali kotelema balobi ke edingwe moto na ngenge alobi ke ya solo ye pa sala oya ye bokoko boyebi ke bale etambolaka na makambo ebele oyo tobengi bokoko edingwe asalaka bokoko mpona ndenge Léopard abetaka ndembo match moko bapesaka ye atravaye yango ye azwa mbongo te yango azali kosenga na bagouvernement ya Congo bafuta mbongo na ye po te ya solo ye pa apesa mapamboli na Léopard yango tosengi na gouvernement ministre sport zwa engagement ya kokutana na edingwe sangisa ba chef coutumier sangisa balobeli ya mboka po te ya solo Léopard asala fierté oyo asalaka na 1974 na 74 ba joueur nyonso to ya Léopard totombeli bino mapamboli ebele nzamba pambola bino lobi vendredi bosala surprise munene toyebi ke Maroc ezali équipe ya munene kasi ya solo bandeko na ngai tolakisaki ya solo biso nyonso tu malgré bapesi stade na biso za plus de 50 000 places mais bapesi place moke boyebi mpona covid kasi ya solo bandeko bana ya Congo bana RDC bozala libanda na banzela biso nyonso mpe na Europe partout na monde tous les peuples congolais toza nsima ya Léopard. Léopard équipe ya munene Léopard eza nyama moko bandeko basakalaka nango te tambwe deux fois te Léopard na biso
topesi bango mapamboli mpona mokolo ya lobi ya solo bandeko na ngai tolakisaka solo tokoganye bango match aller retour ata ndenge nini il faut tozala qualifié na coupe du monde oyo ya juin oyo ezali koya tolakisaka ya solo léopard na biso ezali makasi. Merci mingi na bandeko bana Congo. Nzamba pambola biso, nzamba pambola léopard, nzamba pambola RDC. Kasi ya solo tokoki kozanga kolombela bino eloko te. Lelo zali jeudi, lelo zali le 24 mars. Bandeko na ngai ezali mokolo président Kasavubu akufaka. Tomoni gouvernement banda Fachi Beto akomi président azali ko négliger makambo oyo ba date ya bato oyo ba icône bato basala makambo ebele na mboka Congo tomonaka ba célébraka penza ba anniversaire na bango te. Bandeko na ngai date ya président Kasavubu oyo président na biso ya liboso ya RDC akufaka lelo le 24 mars. Kasi ya solo bandeko likamba okamwa président de la République azana Dubaï na mulongo ya ba Congolais na ba musiciens bakei ko sepela ko bina bandeko toyebi te mboka na biso Congo toza koyeba te. Président azali na Dubaï akei voyage privé to akei ko sepela na ba festival ya muziki toza koyeba te. Bandeko nanga toza koyeba te Fachi Beton président de la République sala musala na mboka toza na posa musala to na posa ba bina te ba musicien ba ke sala ba festival na bango. Bandeko zali kokamwa président de la République ya liboso Kasavubu oyo lelo zali mokolo na ye anniversaire oyo neto monaka ba pays nyonso tout journée oyo ezali icône oyo asala makambo na mboka soka kufi ba célébraka eloko oyo président de la République oyo azali kotambosa mboka na ngonga wana il faut azala alakisaka ya solo homologue na ye ya kala oyo azalaki président yepe azala wana alakisaka bolingo wana ndenge totalaka na ba pays mosusu. Kasi ya solo bandeko na ngai oyo ya biso Congo toza koyeba te yango bomoni mboka eza kotambola na mababe na ndenge kosakana te. Mboka ndenge nini ko marché parce que boza ko pesa itili na ba ikonya ya mboka te. Bato baleka, bato basala makambo ebele na kati ya mboka, batika babendele na kati ya mboka. Kasi ya solo bandeko na ngai ezali mawa mingi. Que son âme repose en paix, président Kasavubu oyo azalaki na biso yango tosengi na bane Congo nyonso ba Congolais nyonso tu ba Luba ba Swahili ba Sakata ba Ngala biso nyonso tu ya solo bandeko na ngai il faut tout ça une minute de silence pour le président Kasavubu oyo atika biso ndenge ba président nyonso tu ba salaka tomonaka na Russie kuna omona Poutine aza wana mais il faut à mémorer mémoire ayeba que bato babundaka deuxième guerre mondiale il faut à la kisaka solo ba risque ba bunda ba combattant Hitler. Une minute à silence sans rater. Merci mingi ya solo bandeko na ngai oya bino ndeko Kongo alenga mwana fumuki mbangu nzamba pambola bino émission masolo na biso to akana masolo lobe ezali vendredi léopard akobeta lobi biso nyonso to ba Congolais na nsima ya léopard to kumisa équipe na biso ata mboka eza na guerre eza na pasi kasi ya solo lokola toza kobeta ndembo sport eza ko marché bandeko to kumisa mboka na biso nzamba pambola Congo RDC nzamba pambola biso mokonzi na biso président Félix aza na Dubaï na elongo ya ba musicien bazali ko sepela kuna kasi ya solo bandeko na ngai toyebi te ekosuka ndenge nini na mulongo ya ba Congolais bakite bauti Europe bakei kuna kobina kasi ya solo bandeko na ngai toboyi miziki te kasi ya solo Dubaï tala ndenge batongi yango Dubaï na 1970 bandeko na ngai Congo elekaki yango na 1970 tant que tu as coupe du monde en 74, bandeko bozonga botala Dubaï ndenge zalaki.
kasi ya solo bandeko toyoki osepela bamboka batu bongo ya biso moko RDC mboka etondi na nkita richesse ya ndenge na ndenge baprésident bakonzi baministre babolole toza koyeba te baza kokende kotonga Dubai kotia bambongo na bango na babanki oyo ya Dubai biso moko peuple congolais nzala pasi tala mboka Congo kuna na Goma bandeko bachasi bamai ekangi kabine ya courant bandeko makambo za koleka na Congo toza koyeba te tokosuka wapi biso bakongolais bandeko pasi pe mawa nzamba pambola bino RDC mboka makasi président Félix Tshisekedi zonga na mboka Congo pamba te ba musicien basala rôle ya musique na bango ba festival na bango ba beta makambo musique na bango politique ezali pona ba politicien bolakisa biso musala toza na posa ya musala nde musala etambola na mboka tomona mapinga na biso bazala bien payé basoda na biso ba défendre mboka tomona mboka na biso tongama tosepelaka na Dubai te atala ba immeuble oyo Dubai asali ya mulai danze bongo biso moko tokoki kosala yango te tokoki kosala yango toza capable parce que toza pe mayele bamaso bayali bato ya ndenge na ndenge bayali bakotonga makambo ebele mawa trop mpona mboka na biso Congo mawa ple Njaba pambola Congo merci mingi ezalaki ya bino ndeko Congo Alenga masolo na biso abonnez-vous toujours na YouTube ya Congo Alenga TV merci mingi tokutele bongo mbala sima